Tindika télévision, papika mwasi molobeli ya Fachi Beton, fumwadi tunga, mwana suka ya Kasalu Mart, na pesibino, bambote ebele, bipai biso bozwami, pona kolandanga siko yo na émission, tozo sala spécial, et bon c'est pelana yango, parce que c'est émission moko na sali yango, vraiment avec beaucoup de rapidité pour rater actualité te. Bo fongola matoi, boyoka, bo comprendre makamona koloba na émission ya lelo. Chers internautes, trobeta masolo ya mini ya Congo, ba contrat nini ba signa FMI conseil ni na pesa na Congo pona ba mini na biso ya Congo. Ah Yesu Kristo. Toza ko solo la. Tozo beta li solo ya Ituri, botali video moko etambuli na Ituri babi Ituri de c'est déjà ba occupé yango na ba rebelle. Toza ko solo la ngai na bino. Et à part ça, tokobeta li solo ya matinée politique lelo na IDPS Augustin Kabuya pe azoloba lelo. Soit oloba nini tokoyeba. Deuil national c'est déjà ce vendredi pour ko partager mawa. Et puis mokonzi mboka zali bongo président ya Union africaine bobo ngana mikolo yo matanga nyonso ya ba voisins o bazala Union africaine tokokabolango na bango. Isa obligation. Et puis, tokobeta li solo ya Willy Bakonga. Après Amos Mbayo na ebisi bino bakitsaki na avion, azokindi na mikili ya poto. Lelo bakangi Willy Bakonga na Brazzaville azokende Paris. Eza ya koyinda na ebisi bino Jean-Marc Kabunda lobaki bato bako katisa fleuve na makolo. Makambo yango yo ebandi. Voilà, chers internautes, émission ebandi. Bisnom toko solo la na ko bandana nous ko présenter ba condoléances tindika a présenter ba condoléances na ba tchadien nyonso boyebi Tchad à l'époque je crois c'était Hissène Brey avec maréchal Mobutu ba relation izalaki kitoko makasi combien de fois Tchad a eu ba problème bande ko na biso ya DSP izalaka à l'époque BSP donc brigade spéciale présidentielle, après commis division spéciale présidentielle, ba participa trop na bitumba na Tchad, ba mboka moko pe lingi ba guerre trop bandakala. Donc le président actuel Ouaoutou Koufa, donc Idriss Déby, il a sali 30 ans na pouvoir et puis il a comment qui le col a biso pe awa maréchal Mobutu. En Afrique, je crois qu'il y a trois maréchals hein. Donc maréchal non, empereur Bokassa, maréchal Mobutu, na maréchal Idriss Déby. Alors, na présenté ma condoléance, na profité pe na pesi information ndenge Idriss Déby a koufi. Donc il a koufi na front. Donc ma vidéo peut tamboli ndenge lobai ki non, ils a musa na ngate na la président na kiza na front mais na kenda pour amour du pays parce que la militaire. Mais pour amour du pays pe atiki biso. Mais ngana sala ki analyse muke na tali lisasi wana ndenge babela masasi ebele et bini place moko na mukongo wana, j'ai comme l'impression qu'il là qui banalise nanga bo eskizenga donc na moi lokola baleki ekoleka ndenge nga na kanisi ndenge na moneli et du coup moi na komi président ba français ba prendre acte tina kuta banquette za pena te Afrique moi na ya 37 ans général a comme président. Est-ce que na 37 ans t'as comme général ba konti bo sala armée bo sunga pe biso na makanisi kaka. Est-ce que moi na pena ya 37 ans a comme général ce qui a landé na a échelon normal donc a sauté te a eu avantage te donc normal pena boye a si examen d'état na baccalauréat à quel point donc G1 G2 tout ça ici à côté de l'académie militaire na ici tout ça dans l'expérience tout ça l'armée à 37 ans na voie normale on appelle général na yebité bon mais on répond de quand la émission mais moi na yewana a commis président Mahamat voilà Mahamat Idriss Déby il a commis président donc calmement l'équipe n'a pas pelé donc contestation exacte tout à vos ordres moi na ye président on dit maman c'est ça la dans le pays mon boy ba modèle wana hein c'est ça la pays mon boy on dirait
hey, Afrique kobonga ndenge nini nzambe na ngai. Afrique kobonga ndenge nini. Papa Kei, moi na remplacé mbala moko tout calme, moi na mutu linde foizate, président de la République 37 ans. Tala na simane ba général Mikolo, ba mutu à vos ordres ndio kiongozi. Hey, Afrique. Eko bonga ndenge nini. Mbala moko couvre-feu, bakangi ba frontière. Yesu. Bakangi ba frontière, mutu ko bimate, mutu ko kotate, Déby Mohamed, Akomi président, Aboupia, Assemblée nationale, Kewa bako dissoudre, gouvernement mukamate mo Zambe nanga Afrique ko bonga ndenge nini. Afrique ko bonga ndenge nini boye. La France abi va prendre acte. Bien la France va ndimango. Tomo etaliga boye Macron Daichu. Et pour prendre acte, généralement comme le président. Mais en Afrique, on accepte tout, sauf rien. C'est triste, hein? C'est triste pour l'Afrique. Chers internautes, ma solo ya mine to koti sikona makambo ya ditunga. Ngaka bwasi ne bomoninga yawa. Ngama ka ba organisation nyoso wana ba organisme voulais-je dire mondial na linga ngoti FMI na linga ngoti OMS na linga ngoti ONU na linga ngoti OTAN na linga ngoti nini susu eza ebele UNICEF na linga ngoti. Batu wana basala ka makambo ya ofelete baza ba mama na ba mafieux. Est-ce que boyoki makambo Albert Yuma lobi mawal moka boye bozo fêter ba indépendance, c'est comme si comme mature. Congo. Donc FMI faut Sabino bo signer kaka na batu wana parce que bo na rien. Bwana rien. Bo signer kana batu wana ba contrat makambo bo Sabino bo ndima kaka. Bon, les beaux alampiaka parce que batike ba minéraux ango est-ce que yo zo colta on tchana nzungu oni ka ngiko mabadi ve rien yo ko zo mercure o kalingira ngo mafuta mbila o kalingira ngo Thomson rien donc otaka pa batu wana bondi maka ndi mwana bondi maka ya iza ndini iko pale iko nguvu buchafu franga hakuna makuta iko iko anakutonga ka immeuble na makuta hiyo kutonga kwa immeuble ale baba chacha pesa di Congo tokei wapi ba multinationaux siko ba minere tweke wa bentele bazoloba non la production est effective. Maintenant, nous avons produit à la Gécamine autant, nous avons produit autant de tonnes de cuivre. Biso ko ba futa bate to silika. Bon ba tonnes de cuivre, si ko ngeni ba futa mate, bona boye nzoka katubaka kimaku. Mbongu zako lokona mpoto kwenda yandi. Ma richesse makulu kuna mpoto kwenda yandi. Abu betu Ebwe tukalile bayaya. Ebwe tukalile bayaya. Ebwe nga mutsamu badia bayukuta. Mari mama. Biso to tika na eloko te bomo. Siko ebino bolo katakatanga, to katakatanga. To sana Gécamine na biso. Siko eboyoki. Bokata siko. Oko kufa na nzala. Bomo siko ba minere tueke na kanango libanda. To zwaka rien. Batamino ba signati. Batuna bino. Non la signa biloko wana. C'est à l'époque ya Kabila. Ba signa anakusigner. Signer kaka iko pale mafuta yeko tonga kapa predo hapa. Panda kwa etage ali. Signer. Donc bazo mona kutu peuple te Yesu na ngai. Albert Yuma, merci pour l'information. Siko futo ibaba nani ba signa qui sont des complices. RDC portait plainte. Nzambe na ngai. Donc to gagner la biso le côté ba richesse ya pamba to na banzete batu mususu basi ba signa banzete bomuna chaque jour banzete ke nzela boma chaque jour nzela matadi chaque jour ba grimwana route Équateur kotuna te kolobate kolona ngwa yeba na kate
kaka bachaka ata kombo ba entreprise wana te bachaka libaya bachaka numéro moi ko bika 27/15 33/18 bango ba yebela kisini soki $33 fois 15 ah yesu nanga Congo bomoni siko tokofuta ba enseignant ndenge nini tala tolanda mao fachi beton to sala bilanga ba minéraux on a tout tika ngonano comme ça nuna bota na ba koko ba minéraux na kati tout tika na ba minéraux c'est une distraction tout ça la bilanga na se pelaka na musée le baki tout se prendre en charge tout ça la bilanga tout compter na biso na ba mindele ce sont des escrocs ba miibi befi bagatundu ba ko sa biso FMI boyoki yoko conseil à pesa bondi bakaka bozana ba moyen te nyoso bakopesa bino bozi bakaka pase kolita ngo bokoteka wapi boyena do bino kufa bolamuka do yesu na ngai c'est triste. Albert Yuma, merci pour l'information. Sikoyo la justice pour ça musana boye banani basinaki ba contrat banani babingisaki bato wana banani baliaki ba commission banani fleuve eza pembeni nager soki ozwi souffle ozindi na Ituri bozoyoka elenge moko boye ya pembe soki eza choko soki eza asepso to ambi yoka alerte fachi toyoka nani boye te na este petit keba yoko ba fachi master na yo na yebo kutana ki wapi boyoka na yo wapi yo bosola ni wapi ayibisa ke toyoka na yo boyena cher internaute alobi ke Ituri basi bazo na ba rebelle Ituri wana nous avons na salle ba investigation nous avons à peu près 3000 éléments ya FRDC na Ituri si vous avez dit que si ils ont déjà occupé, récupérer en haut. C'est-à-dire 3000 militaires wana portés disparus. Baoumbi. Ou bien Bakoufi. Babi ko umbe za kutu bala mu kufa kaka. Talanga makolo na beta ki na nzela nkamba wana ipesi nga maladie. Na accident na salaki na za wa kiné kutu je crois traitement aussi la lobby. J'ai souffert. Ba muscle bloqué. Ba crampe le AVC. Na boko ibene ko sala tena likolo. Sikoyo oumba. Olongwa Ituri. Bon, naiba kwa na penate. O netiki sangani makolo. Ko sala combien de jours? Na arme na munition. Wala fuza ka Rwanda. To bouta Kigali ti Braza. Siko batino so basoda baza kuna bakufi. Mais dans la vidéo ya mutu wangu botala regarde. Président de la République et Torana Bongote, vraiment, tu sais que, s'il vous plaît, Fati Beton, Sungabiso Papa, Barebert, Tinaracha Ville, Mboke Komi paniqué, Bato Bakimi, 4 coignons sur ville à Mboka Ituri, Bakanyango déjà, urgence, Itour c'est déjà tombé, Kin, Bomona Makambo, Vofanda Kimiate, Monda Tche, Bomona Makambo. Président de la République et Torana Bongote, vraiment, tu sais que, s'il vous plaît, Fati Beton, Sungabiso Papa, Barebert, Tinaracha Ville, Mboke Komi paniqué, Bato Bakimi, 4 coignons sur ville à Mboka Ituri, Bakanyango déjà, urgence, Itour c'est déjà tombé, Kin, Bomona Makambo, Vofanda Kimiate, Monda Tche, Bomona Makambo. Bomoni, yemta ba wale baby, batu ba to kufi to suki. Na si baba moto to lega we waleki. Habari mzuri mutaleki na si batu musu ba telemi na bango alerte kaka yemo ko alerte na sengle. Na balox. Ils allaient rater. On dirait danser il JDT Moulopoué. OK, le bao Fachi toyokana iboete yo wana master na yo to bandengwana fausse alerte
basoda bazali na soldat bakonzi ya armée ya mapinga balobi ke bambila bazali petuana ata aventurier apesi fausse information di masasi ebandi barebele bakoti yo kozwa te yango filme kamera ngo soki tala nga babeta nga masasi facha utaki mikili ya ye babifuta kino yamba ye kabila au pouvoir tala tokomi kuna terrain mine bamura bamine mine babari nyonso wana batayi de PSP danger to batami to kina mo ekala moko boye to melami moko ke kosuba passez-moi le terme qui se soulager akuta ina barman wana mutabandu wana sirwa nano rassemblement petwana ebisi mutumo ayi de personnes oh ya bino vous avez battu ba vendre na ba cliente ba on tout le monde ba mura antenne civile ah nana kotika na c'est pas tayi de personnes qui maka moko tala siko photo filmer fatigue ye totambula makolo na ebisi yo ba beti liboso la timogène na monati la beti ka esika na telemaki donc tata mwana mwa telemaki bwazaki na ba 11 ans 12 ans pas na ka mwana na loboko koto donc katani nga pembeni irata ngai na ba bitumbulo ko ide peso sikoyo filmer batala na bali ko fina na fini kamera soki wapi ça la goutte donc yop na ba rebelle ba koti na ituri wana yo to sala selfie ozo filmer fati to yoka na iboite tabotika ba aventure c'est une fausse information. Voilà, chers internautes, Willy Bakonga bazoué na Brazzaville. Excellence ozo kende wapi. Investiture d'Ali après demain. Donc nous sommes à la veille. Non. On est mercredi. Demain déjà. Donc demain jeudi. Yo zo kende Brazzaville kende poto Paris ko ça. Ce qu'on remise de reprise balan ba ko ça. Omoni. Siko yo gratuité enseignement. Bozura ba habitude na bino ya régime wana bomimi su pas fati. Non, faut changer. Oh fati, oh ba critique, bozomona ba ministre. Siko yo ba nyongo, toujours ba mbongo ba enseignant ba futamité, bani mbongo ekiwapi. Zala on a pas justification. Ozo wela okeno kene wapi. Zonga expliquer bato. Maintenant siko wana ba okanga yo. Pour déjà comme il fout en avance. Au pesi fuite, au teki disque yo moko. Oh l'autre ouais ministre des sports, il est pas encore voyager. Papa bozela, ceux qui va ici, bokena bino. Parce que na moi tant moké bozo wala bo voyager. Pourquoi? C'est compliqué hein, bomoni. Fatia zana musala makasi. Yazo lingama tabato moso ko diembele na ba pantalon kitaka kato koya to kufa ensemble échec ezala ya biso nyonso. Ils ont facilité. Ils ont facilité. Bon. Toujours qu'il y a des matinées politiques, Lilo, la UDPS, n'a évité Kabouya Olobanini. Donc, là, vous avez la possibilité de au sala direct. Vidéo est contenant, on a 16h, vous avez deuxième vidéo en live. Babinde, les psychologues qui ont la bangote. Au FMI, au Badef Sarabs Bambou, Badef Sarabs Bambou. Baba ventilier. Tout ça la bilan, tout ça la bilan, na biso pas na biso, tala mabele. Na kinkoko kuna na kinkwanga na kingemba na banda kinkwanga na kimpemba na ntselu na ndembu tala mabele batu bazate to sala bilanga fachi to lesa ba congolais to tika na ba mini wana to bloquer na ba mindele wana ba ya susute batika ba kolta na biso ba kobat na biso e kola kuna e bota ba koko e nuna to koteka ngosima to sala no bilanga mais bato ba signer ba contrat wana futo yo kasamba. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bolingi mbokate.
Comment vous teka mboka kabo, teki mboka bouye. Toujours à millions on a matoi. Peuple a bénéficié d'un gros déguinini, mon colonini. Comment vous signez ba contrat n'engo le gars na primaire. Ah non. C'est décevant, hein? C'est décevant. Et monsieur Sili, merci. Hermo. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra